Générique, Kangi monde entier. Balançoire avec la danse Diemba. Coup de chapeau na Goldberg, Obasal Moussala Toko. Sans oublier aussi Ambulance. Nous allons directement entamer, en tout cas, l'accueil de Werason en Guinée équatoriale. Nous étions tous les week-ends de ces côtés-là. Je pense que Bandeko Bazar Labiso. C'était une invitation présidentielle. Werason a été invité par la famille présidentielle de Teodoro Obiang Nguema. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Aussi, on va vous proposer la répétition 7 jours de la semaine. Bien que moi, Nandenga Villa Kinshasa, mais dans la Zamba Play, tu comptes les 6000 personnes. La Zamba Play a plein à toi, Licolo. C'est à vivre tout à l'heure dans cette émission Zamba Zamba. Grand merci comme ça à son excellence Adolphe Pinto Mouteba Chilamouina industriel. Merci Moutoir au dédouané car il y a reportage à Zamba Zamba sophistiqué avec 4 caméras. Merci au patron Adolphe Mouteba Chilamouina. Merci à Moutamania. Merci à Mbete Boutros. Bazota Labiso. Total respect dans la nouvelle génération. Lui on l'appelle Anissé Lukunga Kaza Japao. Le cœur de Maman Belle Famavungu. Balobi aux alums de rattrapage. Pour rattraper ma faire. Merci d'être en train de suivre cette émission. Et à Lubumbashi, les leaders. Il y a Lubumbashi Lelo. Les abonnés Clet Kabeya Corino. Cette émission est aussi dédiée spécialement à Clet Kabeya Corino qui suit cette émission. Suivons, en tout cas, ce qu'a été l'ambiance de Werason en Guinée équatoriale. Et puis nous allons revenir pour que nous puissions vous proposer l'ambiance et la répétition de ce soir. Parce que Patou Bonyoko est...
Bana kin, bana mokili, tala 7 jours et quand tu fais un avion mounene. Jet privé. Tu es au bêta la Guinée équatoriale et pas Yemoko. Théodore Obiange. Ah, Théodore, qu'on a fait la piscine. C'est ça bien. Les rois de la forêt, 7 jours. De la semaine. 7 jours. De la semaine. Ah, bah, on cocayote. On cocote. Prophète number 1. Imonero. Michel Miguel Bokobo. Michel Miguel Bokobo. Poutine, Liebo. Wanga, immortel. Sijiba, Zola, commandement. Poto Mikili partout, c'est en Amérique, Bazolo Bela. Babi, le roi de la forêt, d'accord. Fait Babi Dimitri Balodo, un message dans le Benagaya. Prophète number 1, Mondero, Ataki Daloboko, Babi, hymne national, générique Diemba. Il y a qui ni dans le monde entier. Victoire tombée 7 jours de la semaine, bah c'est des papes. Tout ça, la Guinée équatoriale, donc, la jet privé à Yemen, Théodore Obiange. On vous avait dit que c'était du lourd. Mais il dit que si on doit comprendre, compréhension n'a bien été en retard. Aujourd'hui, le monde entier, partout, en bas site Nios, Mamounios, Masalanga Tido de Baforme, Fouza Diorio et Nzembo et Bibisu na mboka o yango wana donc il faut sikoyo. Ukangisa ngora parce que ce soir tu sais Ah, Tchaki Tembe, Oyogi Binomo quoi. Dis-toi,
Le sport de la jeunesse. Excellence! Le baron des barons. Voilà, voilà. Ngaliana kini ngana putu sema roba. Sudia salata mama bona sebila kama. Le baron des barons. Le baron des barons. What do you say? What do you say? You're the wrong man. What do you say? Oh yeah. What do you say? Touch me, touch me. You cannot love me, love me. Oh don't no, touch me, touch me. Let me sing for you, Nema. Je pense que vous avez tous compris l'intérêt de cette émission Zamba Zamba. Ce n'est pas pour rien que nous sommes l'émission la plus suivie de la République démocratique du Congo. Je me rappelle, le 22 juin dernier, nous avons battu les records d'audience
Depuis que la télévision règne en République démocratique du Congo, Bataki, record d'audience, près de 30 millions de téléspectateurs ont suivi l'arrivée de Werason à Kinshasa. Nous étions là, nous avons mobilisé les équipes pour que Topé Sabino Moussala Topé Sara. Donc, Bandeko Bozo Talabiso, patronnet, Klet Kabe, Corinne, plus important que les coltans. Ceux qui vont soutenir Zamba Zamba, soutenir équipe, soutenir Trésor Lumière, ce n'est pas pour rien. Parce qu'on fait un travail des titans, un travail qui plaît non seulement à Werason, non seulement à ses fanatiques, aussi à tous les leaders de la musique congolaise. Parce que, par exemple, il y a émission Zamba Zamba pour permettre un bango. Genre, il y a émission. Merci beaucoup. Merci en tout cas comme ça. Na Dostal Chikanda qui suit cette émission en Afrique du Sud. Et total respect na Gary Mouteba, Mer Rouge, lui est en train de suivre cette émission. Bien sûr comme ça. Na Kanfonfou, il nous suit. Piroger. Moi Mboka, je pense que 7 jours de la semaine est bimi. Impact à Rosaralate. Déjà, Banze Mounetti à Théodore Obiangeme Koti. Générique Balançoire et Koti. Banze Mouya PDG Lima Imone et Koti. Succès foot. Total, on a répétition à l'élo. C'est la première répétition, soyons honnêtes, parce que hier, le roi de la forêt n'était pas sur les podiums. Première répétition à 7 jours de la semaine. Mais bon, autant l'engouement, autant la feedback, il y a Werason fanatique pour la rolloback album et Koti. Puis Roger, mon amboka, impressionnant la show. Natondo botondi mwana mboka Trésor Lumière mote na bino banso bozuli baku ya bolandi lolaka ya Congo mwana mboka Piroger o matalata mabino ya solo ya mote na funga lokasa to pena no la mwana mboka Trésor Lumière na esengo tika na tombela ba congolais banso baza kotala biso na ngonga ye na tombela bino nteke lamu ya bonsomi to pe lipanda ya mboka ya biso wa pesika boza kotala biso ata libanda mboka ata na kati awa na kati ya mboka Congo na tombela bino nteke lamu ya lipanda wa pisika bozomi o mabota mabino mwana mboka Trésor Lumière ya solo likambo koloba so ezate pambate maso tolobaki kasi lelo elo na yebisa ba fanatika wenge musika maison mère matondi pambate boza meke boza kosomba loembo oyo ya sika na kombo ya mikolo samo ya mposo pambate lelo oyo bafanatika wenge musika maison mère basepe na musala oyo mwana mboka Werason na salel bango pambate soki boyoki nzembo lokola alima imona rumba ya bongo ezopesa elengi soki nzembo lokola nande banande nyonso butembo jambo banande nyonso to bozota biso na Goma bisika nyonso to boza topesi bino jambo soki banzembo lokola bazenga luketu oyo ya bana Congo central topesi bino pe mbote boza kosepela so tali bana bandundu bamona lokola banyoka mubi banzembo zebele lokola ba femme modèle o bayembi mama na biso si de Jiman Pata banzembo lokola ba baron de baron o bomoni album ebimi mbala moko epesi production jet spécial eye kozwa wenge musika maison mère nde toti komona wana donc eli olakisa ke bambuma oyo nzete boti nde eza komonana banzembo lokola balokoso banzembo lokola ba générique do banzembo ezali ebele bana maison mère boko bakosomba yango na Victoire bosomba yango na Vision Musique na zando munene bosomba na Pavillon 11 et pas il y a Greco Musique na Pavillon 11 esika batela ba CD bomona ba patient dou na ba vena biso nyonso bazawana bosomba CD oyo côté ya ba honorable Tim Sintoya mwana mboka Trésor Lumière moko la poso ye samedi to rozala na mwana mboka Werason na Congo central na mboka ba Freddy Mbongo Kele na kati ya Matadi kuna mokonzi mwana mboka Werason akende pe ko signer orthographe nenga saki ona bande kwa Kinshasa a signer orthographe na bana Matadi mokola samedi o déjà na 10h tokozala wana poto kozana bino bana ya Congo central sombele suka bisanga bolobo suka bingwele maluku suka Kinshasa totoni no botoni ndenge bozo sepela daike na lisano na biso ba o balingi mwana mboka Piroger bobenga na 09 98 12 30 62 09 98 12 30 62 tokomana poto kwa website bino basango mususu o tolobite awa na etandoike en tout cas atonga ba flat mokonza ba flat ye to benge Arma Louvoiseau de Switzerland to pese ba mbote na Suisse Arma Louvoiseau to moni bongo Gileti Sol na Katanga côté ba Clet Kabe ya Corino papa Gileti Sol ya Jolie Konga mwaso azanga mbanda to pese mbote na Guillaume Tingani le conquérant Guillaume Tingani na Njili et to moni Maître Tani Biaka te komona MDD Fiston Ituku na Carlos Nzambe il y a les combattants de Werason na kati Angola
Carlos, Chic Bazo, la comportement. Merci. Et maman Nabiso, Bertina Fofo. La portugaise. La portugaise. Voilà, merci. Maman Bertina Fofo. Merci, très gentil, puis Roger, en tout cas, pour ces précieux passages. Hein. Attendez votre Merci beaucoup. Nous allons prendre directement l'ambiance de la répétition de ce soir. Ici, on ne souffre pas de la matière. Nous en avons suffisamment parce que Werason tourne à fond. Mais nous profitons de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Kyodo Massamba, l'artiste et comédien, en tout cas au sein du groupe Sinarc, de notre frère bien-aimé Caleb. Hein. Merci Kyodo, joyeux anniversaire et total respect comme ça au procureur Emporio Mbulu qui suit cette émission aussi dans Lukapa, le procureur Emporio Mbulu, et total respect dans l'homme de rattrapage, lui on l'appelle la nouvelle génération, Anissé Lukunga Kaza Japao. Suivons l'ambiance de la répétition de ce soir tout en respectant bien sûr nos us et coutumes. Totombol Maboko Bandeko.